ezalaka rendez-vous d'excellence oyo esangisaka mbonda ekolo na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance na fidélité atuka botala ndenge nini tozali kofongola édition ya mokolelo oyo ezali édition moko ekopesama avec impact na idéologie. Monte Congo Kinshasa Congo Brazzaville boyebaki avant tofongola d'abord édition na biso comme d'habitude tobana d'abord kopesa bino ba sommaire na biso boyebaki Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a outi kopesa go ya ba exéta 2024 na présence ya ba personnalité ebele pe boko za élément le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi ko lancer ba travaux ya nzela oyo ekorelier ba commune ya Nsele tiko kene na mitendi sapu otakoleka na centre ville pe boko za élément oyo yo mutu ozali komisala mimi ba nuisance sonore Keba la police a déjà alerté peu décision et hommes déjà yako kangabino donc bataba bar bataba terrasse na bataba église des réveils. Mboteli susu pona yabi ke bozali ebele botala ndenge to fongoli édition la biso ya mokolelo boyebake examen d'état édition 2024 madame Judith Suminwa Tuluka a été kopesa coup d'envoi nango mokolala le 24 juin 2024 awa la ville province ya Kinshasa mingi na lycée Chaumba o ezali na commune ya Gombe ezalaki la présence ya ministre d'État en charge de l'éducation nationale madame Raissa Maloupe ba personnalité ebele bazalaki wana au total 957 986 candidats donc 404 011 filles soit 42,17% oyo bazana épreuve oyo ezako pesa nzela yako kende ko sala ba études universitaires soki olongi Mokolelani babandaki d'abord la culture générale, c'est-à-dire histoire, géographie, philosophie, édition 2024 et Kosila Bongo. Mon collège dit 27 juin 2024, bonne chance, Naba, finaliste, Nyonso. Population de la commune locale en Sele, qui m'a dit que bon, la foule a déjà à la peau. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi lancé ba travaux à Banzela o ekosangisa ba commune wana sans que ba les cas dans ba centre ville donc mais ba la mitendi ba zipe occasion o ekosepela de manière que bango pe ataba que l'aéroport ba kolikanga CNC ba ke directement puisque ezali nzela moko o ekorelier partie est na partie ouest c'est un élément oyo. Mwana ya Congo bondi melanga ike ezalaki na cérémonie moko oyo ezalaki organisé mokolo ya samedi 22 juin 2024 na quartier Mitendi oyo eza na partie ouest ya ville province de Kinshasa. Mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki kolanse ba travaux ya kotonga nzela moko oyo ekorelier partie sud ouest na est ouest ya Kinshasa. Donc banzela mibale ya minene ya sika oyo ekotongama avec impact na idéologie. Donc partie ouest na est ekozwanzela oyo ekosangisa bango sans que baleka na centre ville. Esengeli boyebake ndenge ekotongama première partie ekobana na quartier Mbudi na nzela ya caravane ti kokoma Mitendi pe ya mibale ekozala ya plus de 40 km ekobana na Mitendi ti kokoma na aéroport international de Njili. Donc ekoleka la commune ya Mongafula Njili Kimbase kepe kosuka na commune ya Nsele. Eza ba travaux moko oyo ekozwa 2 ans et demi pe ekozala financé na projet sino-congolais oyo bautaki kobetela yango masolo ya sika na mois de mars kaka ya mvula oyo. Pona agence congolaise ya grand travaux babeti simbondake banzela oyo ya minene ya sika eza na impact moko ya makasi na cadre ya kokimisa ba embouteillage pe kosangisa bakwa misusu ya capitale. De l'agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique
de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par la CGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Bakonzi nyonso oyo bazalaki na masolo wana basepeli makasi na idéologie oyo ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge aza ko inaugurer ba misala ya minene na kati ya République démocratique du Congo mobimba na deuxième mandat na ye. Na ngonga oyo ba chinois baza ko sala misala oyo awa na ville province ya Kinshasa boyebake ba chantier misusu ezape déjà kobeta madada na Congo central, Nord Sud Kivu, na espace Grand Kasaï. Selon avenant 5 ya contrat chinois, il faut au total 5000 km ya banzela etongama na 5 ans oyo. Selon ministre ya ITPR, construction ya banzela oyo mibale ya minene awa na ville province ya Kinshasa ekosenga na misiki ya fourmi babuka bandako misusu ya batu surtout ba oyo batonga bitonga bisika oyo esengelite lokola bisika oyo eza pona l'État donc na ba emprise publique. Yaboye bilo batu oyo bobesala kosalela ba espace ya l'État boyebake bokotuna ngulu po misala oyo eza profitable po na ebele ya ba Congolais donc kolongwa nsele monga fula mitendi ekosenga lisusu te olekala ropwenga ba esengeli boyebake soki kaka okoti kati kuna okokibe kokoma na destination na yo kitoko avec impact na idéologie ya malamu pe misala oyo ekoma na suka tolingi te toyoka ke o ezalaki promesse to pe ezalaki projet suivi pe ezala makasi po nyonso eleka kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Mutu akosa bino te indusa oyo akosala nzela ya sika epesi vraiment esengo mingi po ekopermettre ke ville ya Kinshasa elata elongi ya sika tolo na ndenge nini ba personnalité ya mopanzi surtout ya ville province ya Kinshasa ba beti mbonda a rapport na musala kitoko au chef de l'État auti ko lancer. Ndeko ya Congo bondi melanga ike ba commune lokola Monga Fula, Njili, Kimbaseke, Nansele, bangonde baza ba première bénéficiaire ya nzela oyo ya sika ya munene po ekosangisa bango batambola kitoko pe na ba vitesse nyonso. Bino moko boyoka ndenge nini bogumesa oyo abetisi mbonda na nkembo o motema. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, nous visite pour la 3e fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindele, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi et aujourd'hui avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire aujourd'hui nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matadi Kibala, ni par Rompoengaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre Lutendele, même Ngaliema ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. Et bongo, ba chef Koutibie bango pe, ba sepelate po bazoli bungu Toulou. Na projet à munene oyo ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo eyepe ko marqué histoire ya mboka. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Ça nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matadi Kibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président de la République nous a pensé
pour désengorger la ville. Vraiment, c'est vraiment, on est très apprécié. Biloko ya boye, mutu akosa bilote, il faut osala kaka ndoki po oboya. Soki kaka esili kitoko, bondi belanga ike, ekopesa elongi ya sika na ville province ya Kinshasa ya ngope biso. Tobeti sika kambonda. ezalaka likambo moko malamu ya koluka kosalisa bareportage par rapport aussi à l'activité autozomené le coup à mariage, à politique, à tout à religion, en tout cas ceux qui ont fait confiance dans mon école agence, va conseiller leur reportage moko purement professionnel eux qui appellent la télévision et qui appellent souvenir ya malonga na vie na yo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. André Flao, ministre d'État et ancien président de la Chambre des parlements belge Aouta Yikokuta na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Objectif est là qui a collapsé ndenge Belgique basa ko soutenir République démocratique du Congo liboso agression au eza la partie est ya mboka na biso. Tolanda élément on a ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo bondi belanga ike ba relation eza kitoko entre Belgique et la République démocratique du Congo et ça kotambola avec impact na idéologie. Boye Baké, ministre d'État ancien président de la Chambre et représentant en Belgique, a mamaki kitoko depuis mokolo ya samedi 22 juin 2024 na audience epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. André Flao ayaki na esprit ya kolakisa mokonzi ya mboka ndenge mboka na ye Belgique baza wana po la soutenir programme de la République démocratique du Congo na ba domaine ebele surtout na deuxième mandat ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Ah oui! Et Sengeli Boyebake, ancien ministre Oyo, azongaki na esengo ebele, après, kosolo la kitoko, na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango bebiso. Tobeti sika kambonda. Bango bazali ba champion na masolo o etali social à la carte République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango balobi à travers FJS Devise ceux qui ont contribué à 500 francs congolais à Pamba par jour et qui permettent la fin de l'année aux cadeaux à ndenge oyo na libota na bokolia qui to pe boko CP là. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué,
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani tokende sikoyo na primature boyeba ke la première ministre aza kosalue mission ya cardinal Joseph Albert Malula oyo azalaka visionnaire ya respect pe d'unité ya promotion ya droit de la femme tolanda ekarisi oyo esalamaki na église Notre-Dame du Congo avec mwana mboka ambongo oyo azali cardinal ya République démocratique du Congo. Mwana ya Congo boyeba ke Joseph Albert Malula azalaki un vrai défenseur ya droits humains ya droit de la femme la société pe na émancipation ya basi na kati ya église catholique ya République démocratique du Congo azalaki na base ya création ya mouvement ya bamama catholique po na kopesa basi ba valeur oyo esengeli boyeba ke elekisi déjà 35 ans depuis atika biso na se ya moi oyo sima na ye mouvement oyo ya basi ekoli pe ekatisi ba frontière na yango esengeli bondimela ngai ke Ekaristi oyo euti kosalema na cardinal Fridolin Ambongo la cathédrale Notre-Dame du Congo esangisaki ebele ya ba maman surtout po bangonde bazalaki ba majoritaire pe na présence ya numéro 1 ya gouvernement central Madame Judith Suminwa Tuluka ayaki wana po na korépondre na etumba oyo le cardinal Malula asalaka ba maman catholique ba bengami ya kozala ba maman ya solo na mokili liboso ya ba anti-valeur oyo baza kobebisa société na biso baza ba mama oyo ya kolakisa ba valeur moko kitoko ya kotransmettre na ba famille pe na éducation chrétienne po na kotonga société moko moderne na oyo etali apport ya ba mama na mukolo ya lelo eza ya kolakisa lisusu te ndenge kaka premier ministre Judith Suminwa Tuluka auti koloba tango azoki maloba na ye. Je ne peux m'empêcher de faire une pensée pour notre peuple, notre population, nos frères et sœurs, en particulier nos mamans qui souffrent, qui font face aux affres de la guerre à l'Est, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux.
Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui de conduire le gouvernement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pouvons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de vos prières à vous, les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église. Présence ya chef ya gouvernement na événement wana eza pesa fierté pour la maman nyoso baza vraiment honoré surtout la qualité à profil ya basi oyo pe baza nommé na gouvernement soumis noir eza élévation moko oyo et la kisi ba valeur ya ba maman na société. Les mamans catholiques, vraiment coup de chapeau, nous demandons à tous les mamans de faire ce que la maman là-bas a fait. Elle s'est rabaissée. Elle a montré qu'elle est maman catholique et s'est imprégnée dans le mouvement. Na rôle naye ya chef du gouvernement, Madame Judith Souminwa azako compter na apport ya ba religion nyoso na éducation, santé, paix, na secteur nyoso ya collaboration. Et sengeli boye bake Église eza partenaire moko ya makasi mingi na pouvoir public yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. ekozala mbala ya liboso awa kati ya république ya démocratique du Congo tomona conseil mo patriotique ya chrétien mondimelaki ekobetama ana ville province ya Kinshasa mokolo ya le 20 juin 2024 na église Emmanuel Church oyo ezali na Mongafula boyebaki la chantre de l'éternel maman Martine Wema akoningisa vraiment musique ya makasi ekopermettre ke mutu nyonso tu oyo akozala présent azwa esengo ya kolanda musique oyo ekobetama kitoko surtout mingi na cadre ya concert patriotique tozwa élément oyo signé Benjamin Kilunga. Shalom peuple de Dieu, shalom chers compatriotes. Ngai maman Martine Wama, moi c'est le pasteur Yves Wama, oyo ayembaka ba chanson patriotique. Nazobengisa bino le 29 juin oyo, le 29 juin na église Emmanuel Church. Na 15h tozo banda concert na biso patriotique. En tout cas boye le monde ndenge Bible lodi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Yango nde tokosala le 29 juin. Tokosala tokobondela mpona mboka na biso. Tokosambela tokolela nzambe na nzela banzembo ba chanson patriotique oyo na Congo ezala lango te. Donc eza premier concert patriotique oyo ekozala na Congo oyo ekosalama na Congo. Yango na ebengisi bino bakongole nyonso ozala na Bukavu, na Goma, ozala na Kisangani, ozala na Bandundu, ozala na Bakongo, ozala na Équateur. Boya tokumisa nzambe le 29 juin. Bible lobi na biso priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Entrée ezanango ofele, entrée gratuite nde baloba na français. Biso tobenga entrée ofele. Tobengisi bino boya tokumisa nzambe elongo. Église Emmanuel ezawat ezali na Mongafula na arrêt commune car so comme na arrêt commune au comité l'église en face ya station Engen oyo na arrêt commune nzamba pambola bino mutu nyonso akotama kolola e na mukola concert apambolama na kombo na Yesu. Ebele ya batu donc ya toute tendance confondue bautaki na ba province na 4 coins ya mokili mobimba bazalaki na stade Tata Raphaël po na corondre ba dernier hommage paya mosali na Nzambe le révérend pasteur Baruti Kasongo oyo auta kotika biso depuis le 1er juin 2024 to na élément oyo na ba détail ya makasi. Mwana ya Congo boye bake maloba ya Nzambe elobi lelana baye baza kolela liloba oyo ya Nzambe euti kokokisama na stade Tata Raphaël ya Kinshasa esika wapi ebele ya batu basangana kipo na korondre ba hommage mérité la révérend pasteur Baruti Kasongo oyo akufaki depuis le 1er juin na Montréal na Canada na âge ya 77 ans. Bondi melangai ke batu bautaki na ba province ebele ya République démocratique du Congo pe na 4 coins ya mokili. Ba fidèle na ba membre ya famille ya église ya illustre disparu ba qui s'appelle isusu
na ba politicien ebele bazalaki wana na stade Tata Raphaël po na ko s'incliner liboso ya nzoto ya Mowei oyo azalaki mosali na Nzambe, surtout un grand évangéliste ya République démocratique du Congo. Ezalaki pe occasion na premier citoyen ba congolais azala wana elongo na molongani na ye la très distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki ko consoler pe ko réconforter famille biologique ya Mowei pe na libota monene ya bana na Nzambe. Pasi o motema compassion moko purement naturel oyo emonani. Ba témoignage ebele oyo elobami po na ministère ya mosali na Nzambe. J'ai un grand témoignage de cet homme de Dieu. À toutes mes croisades, il était là. Il venait souvent chez moi à la maison pour me prodiguer des conseils, me dire on est fiers de toi, de ce que Dieu fait pour toi. Et nous voulons que tu conduis dans cette lancée, dans le travail. Et dans son église, souvent, quand il parle des évangélistes, c'était aussi mon nom. Donc c'est un homme à qui j'ai beaucoup de respect. Voilà pourquoi je me suis obligé de venir m'incliner pour rendre donner hommage à cette liste qui était une icône, qui était un monument, un baobab de l'évangile dans notre pays. Nous avons bien dit à ceux qui sont restés avec l'église de pérenniser le travail dans l'unité, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour, et que l'église n'est pas un gâteau pour que chacun prenne sa part, mais qui travaille pour l'honneur du Seigneur. Liboso ba autorité ebele politico-administrative et religieuse, couple présidentiel, dépa bakende qui s'incline liboso ya nzoto ya Mowei avant batika couronne de fleurs na bango. Mausolée moko etongamaki po na korandre mosali na Nzambe ba honneur na commune ya Nsele esika wapi les révérends pasteurs bautika songo akopema po na libela. Esengeli boyeba ke Nzambe apesaki pe ye moko Nzambe abotoli. Que son âme repose en paix. Fin de citation. Ba makelele ya ba bar na ba terrasse na ba église des rebelles surtout non respect à code de la route na ko créer ba insécurité et pas ba paisible citoyen yango ne ezala ki mot d'ordre to instruction au le général Blaise Kilimalimba après ça qui na ba policier pour la ko exécuter mais ko surtout et pas batu o baza mitu makasi donc keba batela beko na po ba okanga na tango mukepe o sali prison to pe ok kanya makasi c'est parce que ezala ba occuper mututé. Lelo lisusu toprofitaka occasion kopesa mitindo ya sika, c'est-à-dire ezalaki mabe tolobi bo transformer yango ekoma boye nde kokoma malamu boye yango nde nini toyebisi bato ba continuer koveye na kobunda mpo na kopekisa makelele ya ba église na ba bar kosambela epesalema na kimia et déranger mutu mususu te parce que mato il faut yoka na kimia wana nde tokoki ko réfléchir ndenge nini ya kokamata mikano ya ko développer mboka na biso mais na kati ya makelele attention nyonso kozala détourner eza babengi na lopoto distraction ole batu bakutwa basala bakokoma na mboka na biso esengeli leta atosama mibeko ezali pe batu bayebi ba infraction nyonso wana nde yango topesi bango mitindo komanda atia bato mpona kolandela mibeko ya mboka mpona bamarché pirate mpona kokumba tukutuku na Gombe epekisami mpona komata saut de mouton yo ozali taximen kamata oyebi okitisa bato okomata saut de mouton kosala nini nzela na yo ezali saut de mouton te nzela na yo ezali oyo nzela mosusu mpo ete yo okokitisa bato sote moto eza lokola autoroute batelemaka te wana topekisi yango mpona prestige te epekisami mpo ete manœuvre ezali difficile mpona mituka oyo ya kosala taxi ekoki komata kuna te camion oyo eleki 20 tonnes arrêté ya gouverneur ezali ekomata na so de moto te mpo poids na yango eleki oyo bango batie
sinon so de mutwana ekokwea ekokoma pasi mususu. Tokopesa ba félicitations to ba congratulations na Sakobo Mekwa ya promesse mwana semoko oyo en tout cas c'est sa maternelle avec impact na idéologie avec beaucoup de succès. En tout cas c'est que kolo a pesa mi kolebele pe la maele ya big po a continuer ce ba étude na qui toko total élément oyo mwana mboka écrit mateta a proposé pour na cadre toujours ko pesa ba félicitations. Yepe abotami mokola lelo mwana na biso ya mwasi mosoko mona kitoko na komo ya lumière yangeshi en tout cas kolozabe abakse la lumière yangeshi ba vouloir mingi succès bonheur et prospérité surtout que azali mwana mwasi akola na maele akola na bonja po bangonde bakotonga Congo ya lobito na élément au écrit mateta a proposé pour naï. Nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Awa neto silisi édition la biso ya mokwalelo mettre au kabana beauté ça pour autant to stade le rappel ya bati très baké premier ministre Julie Soumino Tuluka a outi ko pesa Goya Exeta 2024 la présence de ma personnalité et belé pe bonaki élément au le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été commencé ba travaux ya nzela oyo ekorelier ba commune ya Seleti ko kenina mikendi ça pour autant koleka na centre ville pe bonaki élément oyo surtout mingi ya ko kebisa bato ba bar na bato ba terrasse na ba église mingi na ba nuisance sonore pour la police a déjà alerté ko kanga bango avec impact na idéologie. Alors on est au bouclé complètement édition de l'émission Mokwalelo on a allé on a présenté qui a mon qui toque parce que naïbi vous avez ébélé pour la émission en tout cas vous continuez à s'abonner massivement la chaîne YouTube l'émission Monde École officielle P ba activité la bino ndenge bo benga biso ba numéro zali wana to ko to filmer pe to l'examen ba primo promotionnel et surtout que nous avons vraiment ba caméraman mo professionnel au bazali ba ko zala wana pour ko accompagner bino pe bo continuer toujours ko s'abonner la chaîne YouTube la biso comme d'habitude si ma caméra réalisation et montage misala qui top ya mwana mboka l'ingénieur Igride Mateta en tout cas na bibi ke ngala bino vous allez quand vous ça ma selon ndenge nzambe alingi. Donc, la prochaine masse à je vous aime beaucoup plus. Bye.